Mutumoko alobaki soki obotoli bato ya mbongo na bango ozwi mbongo wana osangisi yango na mbongo ya bato nyonso na mokili okaboli mbongo wana nyonso na bato nyonso équitablement na mokili bato nyonso bazwi mbongo ndenge moko soki ngonga epusani mbongo wana ekozonga lisusu na poche ya bato oyo bazalaki na mbongo ebele. Elakisi nini? Elakisi koyeba kogere mbongo ezali likambo ya bizaleli. Toyekolaka yango na kelasi te. Yango bomonaka bato ebele oyo bazali na diplôme ebele bango pe mingi sanza nyonso bazalaka na mpiaka. Koyeba kogere mbongo toyekolaka yango mingi na environnement na biso, na société na biso, na mabota na biso. Donc baboti na biso nde balakisaka biso lolenge ya koyeba kogere mbongo. Motuna ezali mboka ekotambola ndenge nini soki baboti oyo esengeli balakisa bana na bango lolenge ya kogere mbongo malamu koyeba mbongo wana ebakisama. Baboti wana pe bango moko baza na mbongo te bayebi te ndenge nini basalaka pona kosala mbongo na bango ebakisama. Motuna wana ngai temi na mituni yango. Motuna wana namoni yango na kati ya buku oyo Rich Dad Poor Dad. Alors buku oyo ezali pe na français Père riche Père pauvre, natangi yango na anglais. Alors na kati ya buku oyo ezali ya Robert Kiyosaki azali kolakisa biso mate ya nini batu ya mbongo bapesaka bana na bango. Alors tokomeka kotala nini ezali na kati ya buku oyo Rich Dad Poor Dad po biso pe toyeba ndenge nini batu ya mbongo bate ya kabana na bango pona koyeba ko gérer mbongo. Alors soki olingi pe koyeba na kanisi video oyo ezali pona yo, alors landa yango tina suka. Natondi bino botondi bandeko balandi batali ya chaîne na biso tokutani lelo lisusu na esengo pona video ya sika. Lelo na lingi to tala buku ya sika Rich Dad Poor Dad, Père riche Père pauvre na français. Soki ozali mutu ya sika oyebi na no chaîne oyo te ozali na no abonné te kobosa na te ko s'abonner kolinga video oyo kokabola video oyo kokoma pe makanisi na yo na suka soki otali na ba commentaire pour ekosalisa algorithme ya YouTube eyeba audience na biso pe eko proposer ba video na biso epa ya batu misusu tozali nanu na ebandeli. Alors buku oyo Rich Dad Poor Dad ezali pe na français Père riche Père pauvre. Auteur ya buku oyo azali Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ndenge bomoni kombo na ye ezali kosone neti kombo ya ba japonais. Azali écrivain américain, entrepreneur peu américain, originaire ya île ya Hawaï. Alors na buku oyo Robert Kiyosaki, auteur ya buku oyo azali ko lakisa biso mateya mibale. Donc azali ko lakisa biso mateya ya père riche na mateya ya père pauvre. Donc papa oyo abotaye azali mutu moko ya classe moyenne ya normal atanga université na ye azwa ba diplôme na ye asomba lopango na ye azwa nyongo na ye ya kosomba mituka etc. ndenge toyebaka ngo na classe moyenne na musala pe ya kitoko azali na yango. Alors pona ye Robert Kiyosaki lolenge wana ya kovanda ya classe moyenne ezali lolenge ya batu ya bozangi. Donc pona ye azali père pauvre. Siko père riche azali papa ya ndeko na ye moko boye. Siko papa wana azali mutu moko ya bomengo azali na mbongo ebele azali na ba usine na ba business ebele. Soki akutani na Robert Kiyosaki apte ya kaye biloko ya mbongo. Robert Kiyosaki na buku oyo azali na avantage ya kozwa mateya ya mutu ya bomengo na mateya ya papa na ye pona ye azali mutu ya bozangi père pauvre. Biso tokotala mingi na video oyo mateya ya père riche po mateya ya père pauvre tokosa te bazali ebele na société na biso bisika nyonso. Donc ekomema biso musika te tokotala batu ya bomengo mateya nini bapesaka bana na bango. Exemple ya liboso ezali père riche azali koloba batu ya mbongo
mingi babetaka masolo ya mbongo mpona bango ezali eloko ya tabu te. Même soki bazali na mesa kolia na bana na bandeko na bango ezali nango likambo te ya kolobela makambo ya mbongo. Toyebi epai ya bato ya bozangi ba pauvre mingi soki ozali kobeta masolo ya mbongo ezali eloko moko ya tabu. Batu balingaka yango te kasi mutu na ngambo na ye alingi kozala na mbongo ebele. Epai ya bato ya bozwi babetaka masolo ya mbongo pamba ezali likambo moko ya tabu te. Bamesenisaka cerveau na bango eyeba ko gérer mbongo. Exemple mususu apesi na ebandeli pona kotala bokeseni. Batu ya bozangi soki bazali na situation moko boye bazali bakoki lisusu kobongisa eloko te ou bien bakoki kosomba eloko te mingi bakokangama kuna bakoloba awa na kokoka te naza na mbongo te ya kosomba yango. Epai ya batu ya bomengo ezalaka mingi soki akangami na situation moko eloko akoloba ezali ndenge nini na kosala pona kosomba eloko wana. Batu ya bozwi batu ya mbongo bapelisaka cerveau na bango soki bakangami na situation. Okoki komona ngo pe pa na biso batu ya bozangi mingi balobaka zela soki ngonga na yo ekoki ekoya. Bon, batu ya mbongo bazelaka te. Ba chinois oyo bayaka na mboka na biso, ba indien oyo bayaka na mboka na biso, ba libanais oyo bayaka na mboka na biso, bango bazelaka te ngonga na bango ekoka. Bapelisaka cerveau na bango bakei kozwa. Ndakisa mususu père riche azali koloba epai ya batu ya bozangi mingi émotion ezalaka liboso. Epai ya batu ya bozwi mingi batiaka logique liboso. Et pona ye alobi yango awa na phrase moko ya kitoko alobi awa I've seen this play out over and over in my life. When emotion goes up, intelligence goes down. Donc asi amona yango mbala na bomo na ye. Soki otie émotion liboso mayele ekitaka. Ça nga na confirmer yango nga mokope. Donc epai ya bato ya bozangi mayele ekitaka po epai na bango mingi balingaka kotia émotion liboso. Epai ya bato ya bomengo epai na bango batiaka mingi logique liboso. Père riche azali koloba bato ya mbongo soki balingi mbongo ebakisama basalaka te neti classe moyenne neti bato ya bozangi. Bato ya bozangi auto classe moyenne mingi soki balingi mbongo bakokende musala pona kozwa salaire ekokotisa mbongo na bango. Pona père riche nzela wana ezali nzela ya malamu te pona kokoma riche pona kobakisa bomengo na yo. Pona ye ezali neti kozala na bohumbu na esclavage ya système. Okosala musala kaka pona kozwa salaire, soki salaire ekoti ofuti ba facture na yo, soki ofuti nyonso na suka ozali susu na mbongo te. Okokanga makaka na musala na yo po na kosala mbongo na yo ekotaka lisusu. Batu oyo bayebaka kosala mbongo na bango ebakisama ba riche. Bango bazwaka mbongo na bango neti mapinga. Mbongo na bango ekendeke koluka mbongo mususu. Elakisi en résumé, en gros, bango bazalaka mingi na biloko ya investissement. Alors pona nini azali koloba yango na chapitre oyo azali mingi kotuta ba diplôme azali moins négatif na ba diplôme eloko wana esepelisi pe batu ebele te na école tokendeke kuna pona koyeba kosala musala na biso malamu kasi ekozala te boyebi oyo ekotinda yo oyeba kosala mbongo na yo ebakisama ekoma ebele okoma riche. Eloko wana azali vraiment ko critiquer yango. Ye azali koloba awa na phrase moko unfortunately for many people school is the end not the beginning. Donc majorité ya batu masse to mona kaneti soki tozui diplôme ezaneti to komi na suka alors que pona ye père riche ezali kaka ebandeli soki okangami wana ekokoka te esengeli obakisa lisusu ba aptitude mususu pona koyeba kosala mbongo na yo e bakisama. Mayele ebongisaka makambo ebele. Mayele esalisaka pe pona kosala mbongo na yo ebakisama pona koyeba kokela bomengo. Père riche azali koloba money without financial intelligence is money soon gone. Elakisi soki ozali na mbongo mayele ezali te elakisi deja kala mingi te mbongo na yo ekolimwa. Intelligence financière ezali eloko ya ko négliger te ezali eloko ya motuya.
Pona kotikala na nzela wana asali chapitre mobimba oyo ezali carrément base ya beaucoup oyo na chapitre wana azali kolakisa différence entre asset na liability. Na français ezali différence entre actif na passif. Passif ezali biloko oyo osombaka oyo etindaka mbongo oyo ozali na yango etikala kobima. Ezali neti osombi mutuka na nyongo. Mutuka wana ekokotisela yo mbongo te. Po okofuta pako ya mutuka, okofuta maintenance ya mutuka, réparation ici et là. Mutuka eza eloko mingi bato ya classe moyenne basombaka etindaka mbongo oyo tozali na yango ebimaka. Apesi lisusu exemple neti nyongo ya consommation. Bon, je sais pas pourquoi batu basalaka yango, mais batu misusu bazwaka par exemple nyongo pona ko kende mobembo. Azui nyongo à 5000 euros ake na mobembo. Azongi mbongo sili. Voilà, mbongo nyonso ebimi. Apesi exemple mususu pe même lopango. Soki osombi lopango principal yo zali kovanda na kati. Lopango te otie ba locataire mais yo zali kovanda na kati. Et zali kobimisa mbongo. Pona nini? Soki osombi lopango en tout cas na bamboka ya organisé, esengeli ofuta pako ya lopango. Esengeli ofuta pe soki ozali propriétaire lopango ofuta assurance ya lopango. En tout cas na bamboka ya organisé. Esengeli soki ozali pe propriétaire ya lopango ofuta maintenance ya lopango. Donc ezalaka biloko misusu ebebaka neti ngai moko témoin oculaire na sanza ya décembre awa na katikati ya hiver chauffage ebebaki na bengi muto ya chauffage abongisa atali alobi nakoki kobongisa te esengeli osomba chauffage ya sika. Nazalaki na choix te ezalaki hiver na sombi ya sika na bimisi 13000 euros maintenance. Lopango principal pe ezali passif po ebimisaka mbongo. Biloko mususu neti ba abonnement inutile, ba Netflix, ba abonnement mususu batu basalaka na internet. Ezali biloko mingi batu ya classe moyenne ba lingaka kosomba kasi ekitisaka bomengo. Alors, ngamo mususu toza na actif. Actif wana na anglais babengaka yango asset. Asset ezali biloko oyo yo okosomba kasi biloko wana ekosalisa yo bomengo na yo ebakisama. Batu ya mbongo mingi basombaka ba actif contrairement batu ya bozangi ya classe moyenne oyo basombaka ba passif. Da ba actif apesi ba exemple immobilier locatif okotia ba locataire na kati ba locataire nde bako futa loyer sans nyonso na mbongo wana yo okozwa yango ekosalisa yo mbongo na yo ebakisama. Na exemple mususu apesi ezali ba action oyo efutaka dividende. Eloko wana penza ezali eloko batu ya mbongo basalaka yango mingi. Bon, nakoki kopesa bino exemple na ba mbula ya 2020 boye je crois action ya compagnie Shell ezalaki neti kofuta ba dividende à peu près ya 3% mbula nyonso. Soki osombi ba action ya compagnie Shell na ngonga wana na valeur ya $1 million. Mbula nyonso ekobanda kofuta yo $30,000. Pokaka ozali koposséder ba action ya Shell na valeur ya 1 million, mbula nyonso okobanda kozwa $30,000 ya dividende. Alors, mingi batu ya mbongo basombaka ba action oyo efutaka dividende. Ba dépense na bango sikoyo basalaka yango na ba dividende wana. Na salaire na bango te, mais basombaka ba actif wana soki efuti dividende nde bako vivre na ba dividende wana. Apesi lisusu exemple. Batu ya mbongo mingi bango babangaka te pona kofungola ba entreprise. Batu ya bosangi ya classe moyenne soko yebisi bango fongola entreprise, fongola restaurant ekomaka na yebite kuna oyo ekoki kosimba te boye na boye. Mais batu ya mbongo bango bafungolaka ba restaurant, bafungolaka ba salon de coiffure, bafungolaka ba entreprise ya ba service. Ba entreprise wana ezali ba actif po ekosala ba bénéfice. Exemple mususu ndakisa mususu oyo apesi ezali neti ba droit d'auteur. Neti kosala musique ozali propriétaire ya musique wana ata ozali koyemba yango te soki batu bazali ko lekisa yango na radio to na TV bazali kofuta yo ba droit d'auteur. Alors chapitre oyo ezali penza base ya beaucoup oyo esengeli koyeba batu ebele bayebaka te pe batu ya classe moyenne na batu ya bozangi tellement bazalaka concentré na consommation. Faut kokene mobembo, il faut kosomba mutuka ya sika, il faut kosomba bilamba ya sika. Esengeli kosala ba abonnement Netflix, esengeli ko nayebite ko kende na cinéma. Biloko wana nyonso tout ezali passif, ezali kotinda mbongo oyo ozali na yango ya moke deja oyo zokaka na salaire na yo ekita.
namonaka bato misusu azokende vacances mobembo azwi pepo business class na salaire na ye yo oza salarié billet wana ya avion ezalaki peut-être soki azwaki yango na économie 900 euros ye abimisi 3000 euros mpona kovanda kaka na business class alors que azali salarié. Donc eza baerreur mosusu bato ya classe moyenne basalaka après akokamwa azokende mosala mbula zomi tuku mibale 20 ans d'expérience épargne zéro. Donc voilà, c'est ça. Et le quoi on peut azalaki mi insister na yango. Komi bossa na te. Na chapitre oyo père riche alingi ko rappeler biso batu ebele ba bossa na kasoki bazali ko kende musala. Effectivement bazali ko kende musala po na kosala compagnie wana etambola malamu po na kosala compagnie wana esala ba bénéfice. Donc automatiquement propriétaire ya compagnie peut akosala ba bénéfice ezali mabete epekisa mite kasi batu ebele ba bossa naka priorité ya liboso pona nini ozali ko kende musala ezali pona yo moko komi bossa na te soki ozali ko kende musala ezali pona yo ozwa mbongo ya yo oyo ekosalisa yo obongisa biloko na yo osala mbongo na yo ebakisama kokende komi bomate likolo ya priorité mosusu tia na mutu na yo ke priorité ya liboso ezali pona yo yalobi awa na phrase moko ya kitoko. Financial struggle is often the result of people working all their lives for someone else. Kozala na mpiaka epa ya batu ezali mingi résultat ya batu oyo bakeneke musala pona batu misusu. Donc ce qui est musala musala eza kitoko compagnie batu baza gentil toyoka na kamalamu ngana chef nanga toyoka na kamalamu. Bon, c'est vrai, vous allez ko sepela kuna mais est-ce que financièrement yo situation na yo ezali ko kende liboso? C'est ça batu belé babosa na kayango sengeli quand même ko se rappeler régulièrement. Bon, na lobité que o sala musala malamu te, o sala musala malamu kasi yeba OK ko sala musala wana pona mbongo na yo. Alors, azali pe ko rappeler que soki ozali ko kende musala ko kende te kaka pona koluka kosala musala moko ya pete. Bato ebele bakangamaka na motamo wana azana musala moko boye ya pete azozwa salaire na ye sanza nyonso ye azali komona nazala nga na musala nga kitoko akangami pe kuna non meka kosala misala ebele na musala na yo pona nini po okokende kuna pe pona koyekola soki oyebi kaka eloko moko oyo pona yo ezali pete na musala wana soki compagnie wana ekangi ou bien eloko moko boye salemi crise financière moko boye salemi babengani bino na musala babengani yo pe yo okoyeba kosala eloko mususu te ezala kamalamu ko profiter na musala ko sala ba tâche ebele misala ebele oyo ekosalisa yo oyekola pona yo po ozala na makoki ya kosala biloko ebele. Na chapitre oyo père riche azali kopesa biso mateya pona biloko ya pako. En fait esengeli boyeba ezali eloko ya motuya ya koyeba mibeko na mboka esika oyo ozali spécialement mibeko ya pako bakofuta ba impôt. Donc pona nini koyeba mibeko ekosalisa yo obongisa makambo pona suka ofuta pako ebele te na lopoto babengaka yango optimisation fiscale. Batu ya mbongo mingi balekelaka nzela ya kofongola ba compagnie pona kofuta pako ebele te. En fait esengeli otala soki ozali salarié na salaire na yo brut bako kata na ebandeli pako mbongo oyo ekotikala yo mutu okosala ba dépense na yo na kati mais bako kata pako na ebandeli. Soki ofongoli compagnie na yo ezalaka ndenge mususu mbongo ekokota soki mbongo ekoti babengaka yango chiffre d'affaires soki mbongo ekoti okobimisa ba dépense na yo
soki osilisi kodepanse mbongo ya moke oyo ekotikala nde na kati okufuta pako. Alors ozomona batu oyo bazalaka na bakompagnie basalaka nyonso mbongo oyo bakotisi elimwa na badepense na bango mpona suka bafuta pako moke. Soki otali batu neti ba Donald Trump, batu ya mbongo wana ba Mark Zuckerberg, bango basombaka biloko te na kombo na bango. Bato ya classe moyenne akozwa mutu mbongo na ye asombi mutuka na kombo na ye, asombi lopango na kombo na ye, asombi computer na kombo na ye, mais ekozala avantage te mpo na ye mpona ebandelija bakokata pako ebele na mbongo ya moke wana azosomba nyonso na kombo na ye, alors que bato ya mbongo bafungolaka bakompagnie mingi biloko na bango basombi yango na kombo ya kompagnie na bango. Donc bazali propriétaire te direct ya biloko oyo basombi neti computer, mapango, pepo, mituka, kasi kompagnie na bango oyo bafungoli nde ezalaka propriétaire ya biloko na bango. Ezali peza eloko ya mutu ya pona kosala optimisation fiscale. Eloko mususu ezali pona ye ya mutu ya esengeli koyeba ezali alobi awa mingi soki otali batu oyo bazwaka mbongo ebele bazali te batu obligatoirement ya mayele, mais batu oyo bazwaka mbongo ebele bazali mingi batu oyo bazalaka na audace, bazala na bobangi te ya kobanda musala na bango bazalaka peza azali na likanisi moko ou bien na makanisi moko boya kokutisa mbongo vraiment akusala noki lombango ya TGV tak afongoli kompagnie abandi déjà business na ye. Soki ye amoni kosala bilanga toloba ya ananas ekotisaka mbongo bele akozela te na bathéorie tak direct abandi musala babandaka lelo lobite lelo abandi direct bango nde bazali batu oyo basalaka mbongo. Batu ya mayele ya badiplôme ebele mingi basilaka na classe moyenne salaire esili et azali mingi ko insister pona makambo ya boyebi eloko wana tosi toloba yango awa pe mbala na mbala. Batu ya mbongo ba neglijaka boyebi te, ezali te neti batu ya bozangi ba pauvre soki ozali koyebisa bango kokende koyekola bakodiscute. Batu ya mbongo ba ezalaka automatique po alobi awa na 21e siècle eloko oyo eleki nyonso na motu ya ezali information. Today wealth is in information. Bomengo ezali na information. Donc soki ozali na boyebi wana nde mutu ekopesa yo bomengo. Batu ya mbongo bayebaka eloko wana. Siko eloko mususu alobi awa batu ya mbongo bamonaka crise nyonso oyo ezalaka na mokili ezalaka pe opportunité. Tango batu mususu bazobungisa mbongo batu mususu bayebaka kosala mbongo. Tokoki koloba neti ba crise immobilier oyo esalama na 2008 ata même awa na Golfe tomoni guerre ya Iran na ba Israël États-Unis ebandi kuna babombe ezali kokoya kuna na ba Kuwait na ba Dubai et compagnie. Na ngonga ya lelo ndenge babombe ezali kokoya wana batalo ya mapango ekiti ezali occasion mpona batu oyo bazali na mbongo ebele mpona kokende kosomba mapango na talo ya se. Natalaki yango nakanisi lelo balobi batalo na Dubai ekiti na 30%. Donc yango ezali eloko ya mutu ya soki ozali na mbongo olie kozikisa mbongo na yo na ba passif na consommation ya kokende mobembo ya kosomba mituka bomba mbongo na yo pembeni sala épargne zala na liquidité pour soki opportunité ya boyeneti boyeye okosomba ngo po mbongo zalaki wana. Donc crise nyonso soki otali crise nyonso ezalaka opportunité pe bato ya mbongo bayebi yango. Kokoso ekoya soki ozali kosala business na yo kokoso ezali nzela. Donc okosala échec kokima te ekoya okozala na ba obstacle esengeli olekela pona kokoma esika bomengo ezali. Apesaki yango awa ba exemple mibale e alobi exemple ya liboso ezali neti mwana. Soki mwana alingi koyeba kotambola abotamaka te kaka boye abandi kotambola. Eloko ya akosala akomeka kotambola mbala na mbala akotelema akokoya. Soki akoyi échec wana kokoso wana esengeli komona yango neti liteya, donc lesson.
ete yo otelemi omekisi lisusu kobongisa stratégie okwei lisusu ozwi yango neti liteya okosala yango mbala na mbala ti okoyeba kotelema pe kotambola libela na business ezali pe boye esika ozali ti esika bomengo ezali na katikati kokoso ekosalema esengeli oyeba yango apesaki pe exemple ya mibale alobi ezali pe neti koyeba kokumba velo mutu moko te amata na velo ayeba kokumba kaka directement okomata na velo omeki kokumba okoye ti okoyeba kokumba donc échec ezali te eloko ya kokima kokoso ekoyela yo mbala na mbala. When you know you are ignorant in a subject, start educating yourself by finding an expert in the field or a book on the subject. Voilà. Ndenge alobaki pe na ba chapitre mususu soki oyebi eloko moko te na domaine moko kende koyekola to koluka molakisi moko oyo ayebi musala wana oyo akoya kolakisa yo. Voilà. Donc soki oyebi te okozala na échec, soki olingi kozala yango leti liteya okokende koyekola to okokende kotuna mutu oyo ayebi yango. Voilà, nako silisa vidéo awa alobi biloko ebele, mais je crois que makambo oyo tutali lelo ekoki ezali buku ya kitoko yebani na mokili mobimba. Esengeli bozwa yango na esprit critique, spécialement po ndenge azali ko critiquer ba diplôme esepelisi bato ebele te na libanda, donc bato ebele bazali ko critiquer ye na internet. Mais ngai nakanisi pe kaka diplôme kaka ekopesa bomengo te ekoki kosalisa, mais ezali na makoki mususu esengeli ozala na yango ndenge nini okoki kobatela mbongo na yo, ozala pe na makoki wana ya koluka koyeba po wana eza eloko pe ya munene na communauté na biso kotinda bato baluka koyeba mayeba yebi te, ekoki kosalisa yo po na kosala mbongo na yo e bakisama. En tout cas ndeko na ngai kozela te ngonga na yo ekoka po bomoi na yo ebongama ndenge bato balobaka na communauté na biso kosala yango te, kende koluka soki oyebi eloko te yekola. Voilà, na silisi po na lelo na kanisi ekosalisa bino. En tout cas ngai na yekoli ebele na kati ya buku oyo. Tomonani mbala ya sima po na video mususu. Merci.